Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo kaka ndenge bomesana kolanda radio na biso pe kozela eloko nini ya sika oyo tobombeli bino. Lelo tobombeli bino basango oyo etali biso ba diaspora congolaise na oyo ba information oyo moto na moto azali kobota de gauche à droite pona koluka ndenge nini ya kokosa bato po ete kodistraire ba peuple, alors que toyebi ete tango oyo mboka na biso ndenge ezali kotambola tozali na besoin ya soutien ya congolais nyonso po ete congolais nyonso tu apesa maboko pona totonga mboka na biso mboka ekende liboso. Bandeko babolingo tango oyo bazali koluka bato ete po ete bato ya mayele baya topesa na maboko po tokende kotonga mboka po ete mboka ekende liboso, ezali na bato mosusu oyo kaka ndenge tolobaka ete bakrea ba radio na bango oyo ndenge tobengaka yango ba radio ya makelele ya wenze. Ba information bazali koyela bato kaka ya makambo ya lokuta kaka tokobeta bango soki tozwi bokonzi toko sambisa bango toko tia misusu na prison ba misusu toko lia bango ba information moko ezangatina. Ba information ezangatina alors que bato bele bazali ko penser sikoyo ke 32 ans auto sala ki mboka ezalaki na kao ya kosakana te. Alors eloko nini toko sala poto porter même un plus po ete mboka na biso kende liboso. Ndeko yo kanisi ba message na ozali ko pesa na ba congolais ya ba message ya menace. Yo kanisi yango nde ko porter un plus na Congo. Mais zinde buzoba. Olie ya koya ko pesa ba congolais information oyo koki ko instruire ko pesa moi un plus na kati ya mboka yo za ko yake non ndenge zali wana soki to zubo konzi batu wana to kokanga bango ba misusu to kolia bango. Omoni te ke za ba bêtise. Okotala mutu aza koloba bongo boye tata mukolo aza peut-être na bana mwana na yo avandi na ndaku aza kolanda ya papa aza kosala émission papa uti koloba ete bakokanga bato bakolia bango keba mwana na opa ko confondre na cannibal. Vraiment ezali pasi pe mawa bandeko na ko remarquer que on dirait Ngwanda a formé ba congolais belé oyo bazali kolande na sima ba kulu na wana to bengaka a formé bango ndenge nini bakoki ko banda ko utiliser kaka mensonge na likolo ya baliwa ya bato. Bandeko nani yango ayebi te ke Madilu azalaka na ba problème na ye depuis kala tango mosusu mutu apesa information ke Madilu problème bo nani yango ebite ke Madilu tango Madilu aye na mbala liboso na Suisse bato baza na Suisse bayebi Madilu abandaka déjà ko consulter docteur à partir ya Suisse. Madilu problème na ye wana ezali ya kala botika bino bato ya Pariko na radio na bino oyo ya wenze makelele ya wenze botika ko distraire bato basi bayebi bino bokomi bato bozali bato moko oyo bokendeke kaka koluka bisika bato bakufi pona kozwa liwa na bango ko transformer yango pona kopesa ba information ya lokuta.
bozali kokanisa ete makambo bozali koloba nde ekoeveye batu bapepe congolais po ete batomboka balukaka bokonzi ndenge wana te tala bokonzi soki nzambe alobi bo sikoyo ezali tour na yo bandeko ekozala kutu ndenge bozali koforce wana te ekozala kutu ndenge bozali koluka te bolukaka bainformation ya lokuta mpona kopesaka bato bino moko bokomona kaka nzela ekofungwama makambo ezokokende vers bandeko tokoyebisa bino eloko moko mpona nini bino batata minene bakomi komanipule bino neti bana mike bandeko donc bino bokomi kaka nde obopesa bainformation ya mboka il faut bolobela kaka bato makambo ya baliwa mais ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo bolanda boyebi radio oyo eza kosala makelele mikolo oyo lokola bamakelele ya wenze baradio oyo ngbanda afungoli oyo aforme bana ya kuluna donc bajournaliste ya kuluna me bandeko boyebi ke soki bazweli bino radio wana batieli bino baémission na bango ebandeliki na suka jamais bapesa nanu plan d'action ke ndenge nini mboka bakoki kotonga mboka ndenge nini bakoki kosala mpo kongo ekende liboso ndeni non bango bayelaka kaka bato ke tokobeta bango kala te tokozwa bokonzi soki tozwi bokonzi tokosambisa bamisusu derrière kutu mutu wana ndenge ezali wana azali kolabo bamakambo kaka ezanga ntina radio moko ezali koedike na rien alors que soki ozali kolanda baradio ya boye ndeko okokoma kaka mutu moko okozala kaka violent vis-à-vis na bato bango bazali kokanisa ete makambo basalaka nde bakonyonga bakongole nyonso mpe baleki bakongole nyonso na makasi bandeko bomikosa te parce que boza koyela bato batitre moko boza kobambango bino moko o colonel lisu polele o boye soki général lisu polele non ndenge ezali wana bato mosusu mpe bazali bamikuwa moko me bavanda na kwe na bango balenda bazali oye mpo meki ozwi makambo na yo mpe osimbi mbanga ekwei na se oloko balobi na yo mpe lokota mbanga na yo banda mbango olokoti mpe mbanga na yo bandi mbango parce que bino bokomi nde kosakana oyo nde ezali kolakisa ete éducation oyo ngbanda azali kopesa bino batata misusu na kati ya chaîne ya radio wana bayebi pas même ko se respecter mokili ese ebaye bino mokili ese eyebi ke bozali bato ya lokuta kokosa kaka bandeko boyebi ke ndenge ezali wana eloko oyo bino bosali ya komanipule foto ya Armand Tungulu oyo mokili emoni boyebi ke eloko bosali wana ezali faute grave mpe ekitisi baforce na bino ya mwa radio na bino oyo radio ya makelele ya wenze oyebi ke ekitisi force nango ekitisi meme force ya chef na bino oyo ngwanda le terminator oyebi siko bato bayebi siko position nini oyo bakoki kotia ngwanda parce que andimaki te ke bakoya komona bamanipulage oyo asali bapeuple congolais ezali mawa mingi tozali koregrete mpe na bamama mosusu bakasayen bozali kolekisa bata na bino pamba okoya wana na chaîne yango ozali mpe koloba na chiluba mwana eto banini boza kolekisa bata na bino pamba et pourtant biso bato ya bikolo mosusu toyebi ke bino bakasayen bozali bato ya mayele kasayen koki koservir nani mungala te parce que toyebi ke meme bangala baza kobanga mingi bakasayen bayebi ke bakasayen baza bato ya mayele mais lelo bakasayen mosusu bakomi koservir bangala na chaîne oyo ya makelele ya wenze okomona bamama mosusu baza koyana mwana tuwani non ezali mawa mpe pasi muluba oyo arezonaka muluba oyo azwa éducation akoki kokendela bachaîne pamba oyo te oyo ezali kolobaka kaka babétise kofinga bato ndeko
pozwa bokonzi na mboka il faut bandana nuko kanela bato. Ah non, soki tozwi bokonzi bato na toko nyonga bango bandeko nani ayebisi bino pe bokozwa bokonzi bino bokanisi ba influence na bino ba makelelo bozosala na radio na bino wana bokanisi ko intimider bato bokanisi ko intimider Kabila kuna ou bien bakonzi baza na Congo bato basi bayebi ke boza ba comédien ata boza kosala makelelo na boza koloba ndenge kaka balobaka ite les chiens à boire biloko bozali kosala vraiment ezali mawa pe pasi bo changer nanu bo changer parce que bato mobimba kaka koluka bisika bibembe ezali ba information na bango eza kotourner kaka tout autour ya bibembe est-ce que eza kolobela bino te ndenge nzambe ya enseigner bino na mwa mikolo ya suka eza kolobela bino eloko te bosali opération na bino opération hirondelle tala ba makambo bokei kosala na Congo bobandi kaka na ebandeli bobobi ba étudiant boke kote ya mikondo bobomi batu tala nzamba ekosala ke baye kokanga général Munene komi kokosa lelo ebola ki sa place général Munene bakangi po boyebi ke azana Congo Brazzaville yangana bozolo basiko bola ki sa place général Munene bakangi mais général Munene azana kokangama bino bokanisi ke bo sakana na esprit ya bato. Alors bino boyem bolobi que général Munene azali na sécurité bo sala ye interview en direct boyo ki sana bato poto ndima ke général Munene azali place ya sécurité bo zwa bato neti bazo bate ba congolais bazali chou bazo bate